te na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami ezali ya bino papa Wantsonga Dikazaya. Ndenge na sikolo bambote na bino tuye awa lelo na tina ya kolobela mwana mokuse na likambo etali papa Kisolokele. Pamba te lelo ezali le 12 février 2021. Kasi ye papa Kisolokele asilaka koya na mokili le 12 février 1914. Natina wana ya komona ke na 1914 wana pe ezalaka ebandeli ya guerre mondiale nde bitumba ekoyaka na mokili. Na kosenga bolimbisi pamba te bozali komona ngai nalati teni ya mosala pamba te lelo tellement nazalaki na mosala nazwi mwa repos alors likanisi epesami nasala mwa yanga contribution na tina ya date ya lelo. Normalement nakobongamaka mais lelo ezunga na teni ya mosala nazali kaka na repos ya 1 heure du temps alors na lobi na sala moi quelques analyses na makambo oyo biso tomeka kososola oyo tolandaka na ba recherche tosalaka to partager na bandeko banso. Alors ya lelo ezali bonzambe ya kimbangu mais ezali moi ba analyse ba makambo mike oyo koki kosunga bandeko to comprendre nanu ba papa Kisolokele ba papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda solo bazalaki penza banani po toujours mona bango kaka boye mais ba oyo bayebi bango baluite bazalaki bato mokili ote bazalaki ba être moko divin donc ya niveau mususu oyo ke bakimbangise bakolobaka même banzambe kasi wana toko koma na pomana na note to tikilne bino moko boko juger kasi ndenge na lobi tozaka na banalize mike oyo ngai na kolobaka peut-être na koloba nzambe bakoyebaka ye na maloba na ye pe biblia ndenge lobela biso ke nzambe ase revelaka na bato oyo ye alingi. Alors nazali ka kozwa mwa maloba moko mibale misato kati na papa bango misato malgré tout ça lelo mokolo ya papa Kisolokele tango ayaka na mokili vous allez komona nazali ko utiliser expression ayaka na mokili. Oui biso banso to bota marato yaka na mokili mais ye nazo sala moi part des choses pona to ko comprendre bonene nayi peut-être to ko sosola pe bazalaki banani. Donc vidéo ko za penza na limite te mais to ko déborder te na lobby ça na encore na repos il y a 1 heure de temps pour nazonga musala. Alors mbala moko to leka na ba analyse na biso maintenant ndoko sala na telebino analyse na telebino moi vidéo et sika na zoka analyse na ndenge ngai na meki ko sosola on peut bandeko mususu ba meka ko sosola yango bino moko bolanda bo sosola ce que lini o continue o kende ko sala ba recherche na yo sur ba personnalité wana ya ba papa wana ne ezali ka choix na yo mais biso to pesa bino kaka na moke moi ba analyse. Alors vidéo na biso liboso to kende na yango to ko l'analyser ezali oyo ezali papa Kisolokele azali kosala azali kopesa maloba kasi tango azali kopesa maloba nazwi kaka na kati kaka mwa place na mokie video ezali ya 7 minutes mais na kati kaka mwa maloba alobi na suka avant conclure papa Kisolokele aye koloba en mon nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bandeko alobi en mon nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nenga na koloba ata monyoso nzambe akolo almilakisaka pa na biso directement pe indirectement. Mbala mususu akoloba na maloba ne passivement. Mais bino ne fubuza na mayele ya kosusola maye alobi. Alors to landana no liliwana na ko répéter au moins une fois deux fois après to kozonga na yango matondo. Nakanisi tolandi elili wana tolandi yango bien na répétant mo lisusu alobi en mon nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit. Alors, au nom du Père, à mon nom du Père. Ce que vous avez papa qui sont lequel était, oh, tout le monde vie na yena na mokete, nous avons ma cambo vie spirituelle, ma cambo mine na salé. Par exemple, ndang sana braza tanga kendaka, romona lion abimela bango we papa qui sont lequel, lion abimi makokate, nyoka ya demi tout. On est à ma solom tout au kota, pour te lever ça année à centenaire, toujours bela papa qui mbango, mais tu as le royer à peine à bango. Boyo comme un secret c'est belé. Pour mingi balo baba qui mbangi c'est balo barate. Bah toujours le basiko. Mais tout ce qui n'a les kambuya à mon nom du Père. C'est que bino mo na bozo banangai pe na mayele na bino. Qui peut se proclamer à mon nom du Père? Ce que tout dans la Bible, il y a ce temps à l'obéi que au moninga au moni tata, biso nyosho ba chrétien. Ah au moni amilobi donc azo la kisa ke ye wana nzambe. Azo mi la kisa. Wala to ndimi mbamu. C'est que tout le lili papa qui se lequel à lobby à mon nom du Père. Tout kende ko ça la recherche tout raisonner. Ngazo pesa ba les maya ba analyse miki. Nazana ngana temps limité, faudra ça la awa na le bon peu sous en anglais. Alors, faut limiter au moins 20 minutes. Alors, deuxième les kamoto analyser. Ezali maloba ya maman Marie Mwilo. Maman Marie Mwilo kina. Bilili pezali na rote la bino mais alobi papa qui solo kele. Maloba moko ya arrêté na. Que tant papa qui solo kele alobi, je ne sais pas si on va la prière, toni ni main parce que d'ailleurs papa qui solo kele abanda ko ça la prière té. Là il faut tous atoyer bango. Na yebité na o ndenga na yebeli. Peut-être même papa qui solo kele ça la prière, il ne le faisait pas. Ni batu o ba la mission batu ma yele ba comment comprendre mais il y a un moment na batu le ba que c'est lequel dit les pères pour ressembler la nani bon na maloba wana maman Marie alobi papa qui c'est lequel alobaki nous sommes venus ici sur terre pour améliorer la vie sociale de l'homme noir ceux qui n'a pas sanité mais il les images na ezali et ko corriger ceux qui n'a salaire mais alobi nous sommes venus ici sur terre. Voilà ezali deuxième analyse na biso bandeko. Oui, biso nyonso to botami a na mokili. Nga na botami yo botami, mais est-ce que yebi monsieur yelaki? Oye kaka, ozolingo améliorer vie non personnelle ou améliorer vie non spirituelle. Un jour so to tiki mokili yo, okende place à malamu. Na foi to za na ngona nzambe na biso. Mais ye alobi, nous sommes venus ici sur terre pour améliorer la vie de l'homme noir. Donc, Amiyebi et Sika Aouta. Tout le nana est lili. Papa Kulutu aye ko bakisali kambo moko elongwa kangate na mémoire. Mukolo mususu Papa Kulutu alobi boye. Nous sommes venus sur terre, surtout moi qui suis lokele, pour améliorer le social de l'homme noir. Phrase wana nakobosa nango jamais. Yangwana photo za la nesengo poya yaki améliorer social na biso muto mwindo sikano so yazali azana pasi pona nini na kanisi to landi lili ya maman Marie ndenga expliquer ngo bandeko nga na kolobaka ko se déclarer aux êtres divins et à jeter il faut miyeba pe bango ba déclarer yango passivement, c'est-à-dire à l'obiango leki. Alors, bisoni futu za maele. Nous sommes venus ici sur terre. Hein? Donc, ayebi mission na ayeli namokele. Nous sommes venus ici sur terre. Donc, ayebi sikauta. Alors, tant que tu as qui mangue, c'est tout, oh, bandimeli, bazo benga, bazo bekaza nzambe. Il faut tout l'ongolana esprit critique. Bon, esprit critique fait ça, mais esprit critique on fait ce qu'on a marquement positif au lingi au côté de la recherche au yé banane. Mais pourquoi ces gens disent tout cela? Voilà, on va en tout cas, dans limité. Tout l'équipe na troisième analyse na biso. Ngana lobaki na sapé saka ba élément ba point de repère binu mo ndebo kende. Pour ceux qui n'a pas ni ko loba 1 heure de temps awa ba msusu bo lemba ba msusu bo za nuye. Alors, vous savez, mukuse, et kabino na
espérant que ce petit cabinet na sentiment moko boye to na posa moko boye yomo siko okei ko poursuivre yango potana ngeza limité fona kene musala donc nous autres garder ma vidéo à la cache la limite à la loi professionnelle all the time tant on y soit donc ça toujours day by day. Alors troisième analyse na biso si papa qui sur lequel est toujours tozali bon mona ezali quelques photos ngambo na juma malobana na tie mais malobana aloba yango pa mbuta na biso mbuta Aaron Nzinga mais e frappaki makasi papa qui sur lequel est alobi azalaki na âge à 7 ans azo expliquer papa Aaron Nzinga photo na kanti bozo mona temps azo expliquer boko tanga makambo yango wana na obimisa ngo pe na munene bomona ngo na écran alobi tango mobulu ekoyaki na nkamba le 6 juin 1921 papa Simon Kimbangu azwaki ye azwi mama Mwilu papa dia lunga na papa dia ngenda akimi na bango akeko bomba bango kuna na ndima kenge akeko bomba bango kuna kutu shoki bolandi susu témoignage to explication papa dia ngenda tanga azaki mwa mke azo expliquer alobi vitesse o papa Simon Kimbangu azako komela po zaki mboka mususu mais baso koma kuna na ba seconde déplacement spirituel donc papa ba komi kuna mais moi les amis solo mususu na lobi masole c'est belé tokoya to rendre pena moko toujours kinde toujours expliquer mais papa qui solo que la pour ayo ko ba papa Aaron Nzinga bi tango ba ki ko tika ba papa dia ngenda kuna papa Simon Kimbangu azwiye na ba disciples 4 disciples na ye o ezalaki ba mama Mikala ba papa Ndangi puis ba to ba disciples na à l'époque azwi 4 je crois na une photo de l'axa bakei na lola bandeko nani o hazan capable koloba ke papa Simon Kimbangu azwi biso awa pas tokei na lola. Quand on dit lola, c'est-à-dire on parle toujours de la monde spirituel. Alors quand on a accès dans le monde spirituel na corps c'est pratiquement impossible. Mais yena papa Simon Kimbangu et quelques disciples baki na monde spirituel abi kuna nde basala ki réunion na kanzi botanga elili zawana na tsaka même na Facebook na nga story na tsaka même na page na nga photo na abi kuna nde basala ki réunion tata Nzambe Kolo Yesu na papa Simon Kimbangu et papa qui solokele ils ont participé. Quand ils ont un langage non codé. Ils ont un langage non codé peut-être ton compte à peine en détail était pour tant ya lobi qui est OK guna ba msu ba bengi pas qui solokele Nzambe tata. Mais na komi bomba à lobi to kuna ba sala ki réunion tata Nzambe Kolo Yesu na papa Simon Kimbangu na ba disciple ya papa Simon Kimbangu pour na kobongisa programme na bango. Na kati bomoni photo le quoi wana elili ezalaki témoignage ezalaki même témoignage na pesi o ya pas sur la photo o ezali na livre ekomama na livre on la vie et œuvre de papa qui sur lequel auteur non papa Aaron Nzinga linga la version non ezali ke bomoyi pe misala ya papa Simon Kimbangu par papa Aaron Nzinga. Alors pour nous souki ça na ba élément ya papa qui sur lequel kaka papa qui sur lequel na braza ezali témoignage elili na tsela nous allons penza clarté mais tout tiande maloba na katika extrait pour témoigner nous à environ 17-20 minutes comme ça bakendaka na ba musicien na Brazzaville parce que lequel akendaka sali makambo ndenga salaki toujours 4 long story short donc histoire toujours comme ça mais après que ça la makambo na salaka asengaki bakenda plage alingaka kenda ko visiter plage kuna na Brazzaville na Pointe Noire. Comme d'habitude, papa batambola toujours na ba musicien. Comme bakomaki na plage bakendaka kuna vidéo wana ezali wana mutu ba pesa témoignage za musicien. Bakomi kuna mais eloko ni esalama. Ba musicien bazaro betala bango musique. Mais papa qui sur lequel temps a telemi liboso océan. Balobi mai eningana. Donc mai esali retour. Mai esali retour donc ndenge mo musicien va expliquer mo mai esali alors tokei na océan kei biso liboso ba musicien tokomi kuna tobandi ko installer esika papa kovanda ici tapis totie wana ici parasol ya gaillard totie wana papa paye
bétonné on te va bishop ils vont pêcher bino fana kuna te maye mataka voilà ba kolo Pointe Noire ba bi non papa parce bozo tata fi oyo na parasol eza mai ya ka envahir wa donc ça ici ka boko vanda te alors papa yé moko na modèle na yé a communiquer biso non bo installer kaka place wana bo chat bo ke ne pas moucheté bo installer biso peut lobby donc on sala kaka na wa ciao bon to installer si mai yango yo presque à 10 mètres c'est la mai à 10 mètres bon to installer papa yé après les honneurs papa vandi na kiti to moni mai papa vraiment ningisa kinga mutu phénomène mai oyo ezotomboka na façon moko ke tozobanga mais lokola biso toyebi ba papa tozokobanga te zone mai ezokumisa mo continent ba Ponténégré bazobanga mai bango moko bakolo mai nango bazobanga puisque toza trop très proche ya mai mais biso lokola tozotambola na yemei en tout cas Dieu le Père banzambe kubanga ezalaki te toza koinstalle eloko wana na kimia papa ntango avandi tomoni mai ebeta cri moko ndenge toyokaka souffle moko boya oseya eleli ndenge wana mai ekumisi nzambe mai ekumisi nzambe alors epusani musika ezongi mais que on a aussi Atlantique si on est à Pointe Noire papa oyo ozoyoka Côte Sauvage Pointe Noire ce n'est pas n'importe quel océan wana parti wana les très sauvage donc okotelema wana te otalaka ngo okobanga on dirait kobenda yo pe maye kokoma epai yo otelemi donc il faut fuir okende kotalela ngo très loin mais biso sikoyo place tovandi place tozobeta miziki tozalaki à 10 mètres ya mai mais mai ekimi biso plus de 100 mètres et poussani bokozela ya telimwana avant poussana ke voyez chers amis vous nous suivez à travers les médias qui m'ont mis cette fois-ci à Telki c'est extraordinaire papa qui se loquait l'eau c'est le seul mot en français qui compose le mot de voyelle E-A-U mai dans français le mot ça donc français l'eau Lucifer O E-A-U c'est le seul mot pas de consonnes parce que le consonne et la voyelle les petites syllabes donc voilà il y a qui simba et petit de la zika mais yé le kowana mai O ce qui est O et puis en chimie c'est composé d'hydrogène le dioxygène d'oxygène le dihydrogène d'oxygène donc il y a 2 H2O alors papa eloko tomonaki oyo esekilisaki mingi koleka en dehors ya mai ndenge ezongaki tomoni ngai oyo personnellement nga nazomona matadi nabotami na matadi donc yebi mai ndenge ezalaka nayebi mai ndenge ezalaka fleuve nakenda mwanda namoni océan mais namoni bon mai moko très calme et tout ça mais namoni tomoni biso nyonso tozalaki wana mbisi toutes sortes ya mbisi oyo evandaka na océan eya esika wana ezosala bagymnastique reke noir tomoni yango plusieurs requins ezosala basaut en hauteur ezoleka boye oyo asaute koto asaute koto baye kosala croisement bazongi na mai wana pas admirer papa ndenge bikelamu na ye ezosala na ibajeu alors biso tout en jouant la musique tokomaki ebete na kotala gymnastique ozoleka na mai na bambisi donc todiminaki epe pression ya musique tenisi mosiko tokitisi musique tozotala mais qu'est-ce qui se passe au juste ngai oyo baleine oyo balobi baleine namona baleine na télévision baprendre yango na classe mais j'ai vu ça namoni baleine boyi baleine namoni yango ali avimbisi mokongo mai esopaneli ye abwaki mai na soki na bazolo soki mpe na monoko abwaka mai wana eforme ba 1000 étoiles eza moi me bozomona mai wana bwaki ebimisi bacouleur ndenge na ndenge nyonso wana bakumisaka nzambe na papa nzambe akotikala kaka nzambe ye solo sans papa qui soloke lokelo Dieu le tout puissant ndelinga natikala komona babiloko wana te na banga océan ti lelo nayebi te nzambe azalaka na mai en tout cas Mbuta papa merci beaucoup en tant que après bambisi bakomi ko sauter bazomona bambisi boye
Mais qui est cet homme? Tout le bataille, cet homme. Oui. Car tellement de sa plage, océan zongissima. Océan PC respect. Bandeko. Nous avons vécu avec des dieux. Et toujours continuer à vivre dans Nzambe. Mais toujours comprendre. Même Yimoro Yesu Tango Matuna Raiba Yeko le royaume de ciel. Et qu'aux Alandiens, je pense à la Bible, le royaume de ciel n'inventait pas d'une manière à frapper les gens. Donc, Yimoro Yesu Zalaki déjà 4 d'abord, mais Bélé va comprendre qu'il était. Donc, tant que nous avons l'apparition dans mon kili, ils ont la façon dont ils ont la montée. Tous les gens dans le sens à Armageddon qui vont nous sur qui tel Golan, ils sont différents. Mais nous avons visité déjà mon kili, Bandakala. Na Bible, dans le Genèse 32, je pense, et le bango, Jacob a bunda bitumba na Nzambe. Jacob bitumba pena, il y a nzoto na Nzambe. Abraham a lié na Nzambe, ba lié misuni, alambel bango misuni, la Sainte Trinité, ba vanda na Abraham, ba dame. Tu comprends? Ba dame penza ba lié. Et bon, bisou n'importe, nous sommes tout le temps dans la Bible, ba Nzambe a visité Abraham, Jacob a bunda na Nzambe. Mais et comme une époque na biso parce que nous savons que Nzambe va na biso et comme il difficile pour tout comprendre et ben symbole bilembo zali wana baso pesa biso le plus grand bilembo to ko retenir awana makambo pa ki soloki na lobi na asali prière mais alobi na suka asali prière te alobi maloba na ye na suka pesi conclusion en disant à mon nom dit Père andeko o eza élément nga na pesi ka élément de recherche bino mo ken c'est lui qui est intéressé. Vous pouvez toujours me contacter. Donc, la peste nous piste. Ngate, ngate wa nga awa, on a zuma mukenza, ma peste nga na yebi na vandi na mo, na so peste ba oba lingi pe. Mais il est toujours kabola. Vous êtes intéressé, bah tu on a piste. Parce qu'il y a des gens qui connaissent plus que moi. Oh bah tu on a piste. Bah on l'a qui ça, à mon nom de père. Et yabi balé, hôtel mini bossé océan na plage, océan zongissima, ma épais sur respect. Donc, il y a tout le monde a une vague, mais on a maille et zongissima, après petit cri. Nous te y ça la petit cri. Ba miss ba comme ça la ba saute, ba nini, ba ndeko musicien, ba mona ba baleine. Ba ndeko to kanis. Na papa qui sur lequel toleki. Alors, to koti na papa diangenda. Toujours malembe. Te tokena na papa dialungana, na ko pesa mona ordre ndenge ba botamela. Alors, bah, analyse natina ya papa dialungana, na jolo ba, ezali journée papa qui solo kele mais il kanese linga na sala ba bango sur misatu. Papa dialungana nazali penza na ba image te. Mais nazana ba photo na maloba oyo ye. Que en écrit. Ya liboso papa dialungana. Donc papa dialungana papa diangena na oleka lombango ko eza journée ya papa qui solo kele mais na lobi kanese na sala pe. Pour tout comprendre tout ce là. Papa Dialunga na 1999 ou 1999 pardon. Après ce message que non Noël. Dans le jour à Botamaki à lobby Noël. Le lundi il y a le 25 mai à mi moi Nzambe Botami de baka du coup message ezali bokena mukimba bolo baken kolo shobolo kaka gaye ami bimisi. Alors na yom tout ça mayele on Nzamba pesio on le critiquer ça la recherche tant mutu azu na bango bat ba mingi tena mukilo bazo audacité ya komibenga ngai Nzambe. Yesu alobi que non, avant qu'on m'appelle tata fomonanga, c'est lui qui m'a vu le père. Monsieur sous-tend la Bible, tout bien, ça. Est-ce que c'est parce que Salama ba siècle, la femme monsieur on a fait temps on. Mais les gens qui ont vécu à cette époque, on peut bah dis-moi qui a monté. Bah dis-moi qui a monté mais monsieur don dis-moi le point il qui ba siècle. Ce qu'il y a le oyo. Ils ont un temps on a monsieur tout ça et belle ton difficulté on dit mais pourquoi? Mais alors, tout ça, la recherche, quand on a vie spirituelle, il y a papa, au monde, on a un nous, on a non, mais ça peut être moi. Tout ce qu'on va être, pour ce que nous avons dit, on a sauvé Néni, ça va être moi, non, ça va être immédiat. Il y a mis balai,
image on ezaki maloba papa dialungana nakanisi image na telebino boza komona ntango azoloba na image ya mibale ezali makambo oyo ezali témoignage bien et livre écrit dans le livre de forum papa asumbe lofoya bango bazalaki pembeni ya papa dialungana alors apesa biso prière papa dialungana asala avant azokoma na mikolo na suka papa dialungana falaka lesa communion et na lisolongo ndenge ezalaka kutu papa Kisimo Kimba Okiangani avandaka eza partie ya masolo oyo nazobete donc dans le livre papa Kisimo Kimba Okiangani abimaka avant on eza lisolo mususu mais nazo na likambo communion donc papa Kisimo Kimba Okiangani abimaka avandi na kiti pa dialungana falaka baza na réunion semaine wana ki semaine mo fa baza na réunion mais ti kutu bomone papa dialungana yemo abimi aye pour ko na réunion avant communion wana papa dialungana tanga ye papa Kisimo Kimba Okiangana telemi na kiti apesi papa dialungana place papa dialungana boyi albi yo vanda papa Kisimo Kimba Okiangana insisté te yo vanda papa dialungana pas boyi comme tu moi débat mo te yo vanda kiti nao papa Kisimo Kimba Okiangana boyi ti papa dialungana ningisi mutu avandi ndenge na semaine wana ndenge lisolo ezalaki na livre ndenge na yaki ma parenthèse kaka nde na kati wana bokomona ere yaki communion yaki papa dialungana asalaka prière alors na prière na ye il faut kolanda maloba na ye alobi o papa dialungana moto aloba alobi communion ya liboso nalesaka yango kuna na bayuda na boyei na nga liboso Pourtant, il faut que nous ayons kuna na bayuda il faut que nous ayons bayuda on va la na bayino on a précision pour et confondre les batuté avec comme nous avons liboso na lesamo na bayuda comme nous avons mibale na zolesa yango awa to shuki ka wana alors bien comme nous avons liboso na lesaka yango na bayuda oyo mibale yango nazolesa awa maloba na est-ce que maloba kilo te bande eza maloba kilo te ezolobela biso quelque chose te alors tokanisa yasuka na ntina papa dialungana oyo ezali livre ye moko akoma livre akoma titre livre ya mwa bomoni mais na kati ya livre wana paragraphe moko akoma et on a vu nzambe bazana biso bafanda na biso na tozali na bango to ignoraki to yebaki te et tozana nzambe na kati na biso toujours yebate pour Ézéchiel donc quand Ézéchiel lobi que non je serai parmi eux na rovanda na bango même l'Apocalypse peut le bien na rovanda na bango baromone longi nanga des gens par pesa biso que non a nzambe ozana biso belé ba yeba ete mais bino bo yeba o ba on peut ça la chance wana dans des phrases wana eza en esprit eza en corps physique eza dans le matériel biso ne tolonga compliqué bible makasi dans le livre na papa dialungana na komi na paragraphe on a tseli bino chiko ni na jolo ba be bozomona je pense que 8 tambo tangango na kotango sous en grand caractère alobi bien nous la Sainte Trinité sommes venus ici sur terre nous la Sainte Trinité sommes venus na soki ka wana page malateli no tsela no botanga presque maloba même ndenge mona papa Kisolokele papa Kisolokele alobaki nous sommes venus ici sur terre pour améliorer le sort de l'homme noir papa dialungana alobi nous la Sainte Trinité sommes venus ici babi bengi nous la Sainte Trinité hein bandi la sekina to sosola donc comme bien à 23 minutes à vidéo to les kalombango na kena papa diangena na papa dialungana na suki na tina kangiona binu bo continuer papa diangena ba message na c'est belé mais na obanda na message ya message de bosso na obanda à ça la interview je pense à utaka poto akite la nzela Brazzaville basanga na papa dialungana azako balikambu ton message panzana kake o papa diangena akufi na poto mais
ayaka sango panzanaka kufaka. Alors na maloba nae ngana kangaka toujours mal mo papa tant balobaka ba milakisaka indirectement et passivement to comprendre ngote. Papa diangena lobi ke bi mukolo na kufa je suis sûr pour na se préparer na mona rozonga na état na ngai wana. Na kozonga na état na ngai wana. Donc abi je suis sûr na se préparer mukolo na rozonga na kozonga na état na ngai wana. Ah baba état ni mwana. Puis abi je suis sûr. Non le suba yo que sûr que rozuko na likolo na yebita. Oui, na meka ko sala malamu pour plaire à mon Dieu. Ayu kanise la ngai na kota likolo. Mais papa dianga lobi, je suis sûr. Qui est sûr? Quand on lit sur la Bible, que je suis sûr, abi que pas ça OK. Et papa dianga je suis sûr. Bande ko. Tout le monde organise. Tout le monde soso. Donc on a limité vidéo comme ça 30 minutes. Na télé minoka extra papa dianga na que je suis sûr Bolanda. J'ai quand même fait du bien, mais les gens doivent l'oublier parce que d'après le demande de ce mort, c'est vraiment triste. Mais moi je suis content. Je suis parti vivant à l'étranger et je suis retourné vivant dans mon pays. Et à la fin de ma vie, le 22 mars 1918, quand j'étais né, on m'appelait un ange. Pourquoi un ange? Même vous, même n'importe qui. Quand un enfant est né, on l'appelle ange. Eh bien, quand j'aurai terminé mon passage ici-bas, je pense bien que je partirai tout haut, tête haute. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour plaire à mon Dieu qui m'a mis au monde. Donc je partirai aussi de l'autre côté vivant. C'est-à-dire que les gens ne donnent pas une fausse interprétation. Ils vont dire, ah peut-être tu ne vas pas mourir. Non! Je vais mourir matériellement, même spirituellement, je vais rentrer vraiment dans cette position spirituelle que j'ai longuement préparée. Je suis dans ma 73e année, mais tout le temps que je suis resté en vie, je me suis démené pour plaire à mon Dieu. Et cela ne veut pas dire que je n'ai pas de péché, mais je me prépare jour et nuit pour essayer de plaire à mon Dieu. Donc quand je vais partir, je vais rentrer vivant tel que je suis venu vivant. Nakanisi tolandi vidéo papa diangena. Donc je suis sûr tout l'équipe va mon deuxième analyse. Dans le pays, ça a un point de repère. Kasi, bino mokunde, boza na makasi na rokende koluka suite. Pour na lingite eza mulai, boza makasi na koluka suite bino moko. Suite, on est dans un loba, bino moko luka suite ezali boy. Message na ya le 2 janvier 1992 ou bien 1992. Papa diangela autara na ndako bambuta ba ko souhaiter ndenge comme ça d'habitude na lingomba na biso ba ko souhaiter bonne année. Ba ko pesi ba meilleur souhait ya bonne année. Nde na message na ye na otela no Holanda papa diangela ki clair. Alobi bien to yaki na mokili. Bo latisi biso, bo lesi biso. Bo bateli biso donc alobaki mo albebele. Bande. Papa qui se loquait à lobby, nous sommes venus ici sur terre. Papa Dialunga dans le livre n'a commis, nous la Sainte Trinité sommes venus ici sur terre. Papa Dialunga dans le message n'a ane o afatika biso na bonzoto. Na bonzoto à lobby. Bol to yaki na mokili. Donc c'est-à-dire baza va être mort ba yebi ba quelque part. Et avant de la vidéo un message oh na roleka maman na troisième analyse nanga parce que je lié mal papa diangena na troisième analyse nanga avant de la vidéo wana bota la photo na tseli bino. Papa diangena lobby o aza ko na 4 musiciens qui na si je me trompe pas qui na le 22 mars le jour anniversaire na 1973 73 ou bien 75. Antoine na bamwana pour nous lobby vidéo na salle en pied levé. Donc expliquer quand Nzamba sali abi sala ba analyse donc on a vu peut-être tenter avant d'aller à sala la recherche avec des détails bien précis mais la sali ezaki année 73 ou 75 mais on a tout tiers mon elili pour plus de précision à lobby
mokolo mosusu azoloba papa dianga aloba na monde spirituel alobi mokolo mosusu na vandi tata nzambe abenge ngai alobi na ngai diangenda nalingi nasala motu yo kozala nzambe na bango nalingi nasala susu te nde tosalaki baangelo donc mpo angelo asalama lokwa motu angelo asalama na eloba baangelo badesobéisa nzambe toyebi yango ndenge satan adesobéisaka akwea na baange mosusu nalingi nasala motu me yo kozala nzambe na bango leki na phrase wana papa diange naye kocontinue maloba naye ndenge alobaki apona akoloba so malobaki alobi balivre nyonso ezalaka na biblioteke ya nzambe ya mpungu lulendo ndenge amisala na esika uta ngai diangenda natanga yango nayebi secret ndenge nzambe ya mpungu tulendo amisala d'ailleurs balivre wana ngamu nakoma yango bandeko. Qui peut dire des choses comme ça? Bah, livre nyonso ezalaka na bibliothèque. Moi, en point parenthèse, les gars, vous avez pas ce moment quand on a l'audio, moi, alors après mise il faut tout bien sa bibliothèque. Donc, où est-ce les colo dans le monde spirituel il y a un ça la kamba. Donc exactement, ça copie, donc photocopie le monde spirituel il y a un ça la kamba. Il y a en parenthèse bibliothèque. Alobi ba livre nyonso ezalaka na bibliothèque ya nzambe mpunguliko nzambe mpungutulendo ye nyangenda atanga yango pe ayebi secret ndenge nzambe mpungutulendo amisala d'ailleurs nga mutu na koma ba livre yango est-ce que vous comprenez le langage codé wana ya vandi nzambe abengi ye donc aza komi bimisa a troisième personnalité aza komi panza donc aza komi panza. Après lobby, babengi, babi bosala mutu, ya kozala nzambe na bango. Alobe po yo lobake non. Atanga ba livre nyonso, ya secret, même ndenge nzambe pongutulendo amisala. D'ailleurs ba livre yem ta kombango. Mais c'est lui nzambe pongutulendo. Quand on dit que Simon Kimbango, mes excuses, quand on dit que papa Simon Kimbango, il y a 1921, yo na papa diangena, les gens va comprendre rater. C'est grave, nous pouvons comprendre là où nous sommes, qu'est-ce que nous avons compris, et vous devrez aussi le comprendre. Dans tout cas, il y a une photo nasi bomoni ya maloba wana na télévision ko lili il y a le 2 janvier tant papa diangé na lobi que non to yaki na mokili olatisi biso bolesi biso pe le même jour après ça ordre bakozonga na likolo aloba wana kuna papa kisoloke pe na akufita alobi mko mzubu omona papa kisoloke la kei papa diangenda akei pe papa diangona après ça ordre ba okufela na otela mieux élément wana puis na otela mieux élément moko ya papa ilebe aloba likambo na émission wa HT Pro alobela ya moke papa Simon Kimbangu na 1921 avakende asengaka asolola na bana mibale parce que papa kisoloki la zara déjà na relégation alors tant asengaka asolola na bango asolaka na bango na ordre pe ba okufela et papa Tiangenda na 1992 na mande ayeko confirmer yango Bolanda après Tokosese. Monsieur l'ambassadeur, vous savez qu'en 1921, papa Simon Kimbangu, tient un train. Il dit, je suis en train de répéter ce que son éminence avait dit. Bâtir un train, tant on bâtit un train, peut-être me mailler na Elisabethville. Papa Simon Kimbangu, il train qu'aucun était. Le machiniste était sénégalais. Sénégalais à Salaki, tout mes trains bougeaient. Et les Belges étaient allés voir papa Simon Kimbangu. Il dit, pour un train au Yezako Longate na gare Nantisville. Non. Le train est quitté gare pour je dois d'abord rencontrer ma famille. Et Mundela sali tout, on avait même changé de machiniste, bâti belge, mais le train immobilisé. Bayeko benga mama Mouilo a sololi na papa Kimbangu, papa Diangenda a sololi na papa Kimbangu, et puis papa Dialungana. D'abord maman Mouilo alingaki akotsa d'abord papa Dialungana pour aller kusukisa na papa Diangenda. Papa Kimbangu a dit non nazobana na papa Dialungana na koya kusukisa pardon nazobana na papa Diangenda na koya kusukisa na papa Dialungana.
Et déjà, na papa qui sont locaux, basi sanaki parce que en ce moment-là, papa qui sont locaux, la kenaki déjà depuis le 7 octobre, na colonie scolaire ya Bom. Et donc le 3 décembre, il restait kaka baona uti kotan bango misato. Et ordre na bango pe akozonga na likolo et salamika ndenge wana. Maman Mouilo accueille, et puis papa qui soloke l'accueille, et puis au lieu papa dialungana kena, c'est papa diangenda akenaki, papa dialungana yeko sukis. Donc nenga solola kina ba. Ndenge kaka ya bongisaki na 1921 avant akena. Au moni programme nzambe ndenga ngo ezalaka. Alors ndenge na sina lubili tozali papaya. Comme sous papa pour le tokokenda, de papa fuma longo, de papa fuma bacha. Tokokenda papa te toyaki awa kotambola tofadi na bino bosi bomoni biso bosi bosolo na biso bolakisi bolingo na bino epai na biso bolesi biso bolakisi biso e bosali biyongo surtout ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo oyo ezali le 2 janvier 1992 bino oye kosouhaite biso bonne année ya solo tondi bino botondi bandeko na ngai bazali te kasi tozali pamba te tozali moto moko tika te tata nzambe na moboyo tobandi abatela bino ate nakanisi tolandi video ya papa diagenda na ya papa yelebe azopesa lisolo wana en tout cas na okesu molai te nalobi trop 30 minutes eza déjà mpo na ngai na débordé mais mpona koconclure bandeko tozozonga pene ebandela video ndenge nalobi maloba papa kisolokele en mon nom du père, donc c'est lui le père. Donc quel papa dialungana, nous la Sainte Trinité sommes venus ici sur terre. Oh bandeko tout le bandeko et papa diangena ayo conclure ngo to yaki na mokili bolati so bolesi biso soko tozali kozonga. Puis à l'objet quand il va dire comme ça à l'objet bah livre te moi je le monter à l'objet bah livre nyo c'est dans la bibliothèque ya nzambia pour tout lendo na secret ndenge nzamba pour tout lendo misala ye diangenda yedi yango d'ailleurs ngam na comment bah livre yango pour que ngana comme livre je dois être l'auteur c'est ngam faut na maîtriser sujet wana il faut ngam na maîtriser sujet et les kam nazo comme donc c'est moi l'auteur de ces livres donc papa diangenda yemta ko ba livre nzamba pour tout lendo c'est lui nzamba pour tout lendo ndenge le baranango ndeko na biso vina biso man mamona ba mouvement ya nzambe les mouvements de Dieu alors faut vous inspirer nzamba laksa bino pour vous comprendre na kanisi zo suki na biso bongo nga ere ko kizo nga 30 minutes donc on a ça la vidéo ya version anglais mbangu pour nous zonga musala donc on souhaite bino bonne journée pour tout ça les vidéos dans la journée hein? Bonne soirée et c'est qu'après tout le monde a mon biso donc mokolo malamu butu malamu tango nyoso ozwama ozotala bilili oyo nakanisi na pesi bino ba élément to ba point de repère pour na continuer ba recherche na bino moko et ceux qui mitune ezali boko kozonga auto sala mona occasion papa qui solo kele le 12 février 2021 abotama le 12 février 1914 bon mon a tawana guerre mondiale éclata donc on reçu qui ça dans moi vidéo ya papa diangena o azolo de la sirba naissance na bango papa qui sort la botami guerre mondiale éclaté papa dialunga na botami en pleine guerre et papa diangena tanga botami na 1918 guerre mondiale est aussi là donc tout ce qui boye tout bien nous mon malamu matondo et quand ils étaient papa sur mon kimbango le 12 février 1990, journée anniversaire de la naissance de Papa Kuluto, qui solo kele. Et là, on est bon manaka, pati papa si moki mbango kana kopona kumbwana apesa na mwana na ye. Qui solo kele. Qui solo kele. Donc, tozala ki na privation moko. Privation wana il y a un secret. Papa est vraiment terrible. Qui est solo qu'elle est. Eh, Baba ne coûte une casse, comment vous le venez? Eh,
otala kaka ale nzambe asukumi mokili mobimba moningani la guerre mondiale le 25 mai abuti mwana pamba te ezali moninga solo oyo ebomanaka ebimi esikasikawa jalunga ni abimi ntango wana moyen te presque désespoir na bato jalunga na kyanga ni Salomon ndenge nini ezali fait ya hasard te le 22 mars 1918 après ce mois bien na kontima Joseph bato yose to wana babandi kuyima kasi muntu wango bankumba ngo washwali akango wapi réponse bojela kaka makamazako yete na 1910 papa Simon Kimbangu alobi nakubuta madisusu likambo nini yokuluba okubuta madisusu ndenge nini nde nakuumila te kisorokele lokufuta nyongo wana après il faut lufuta ngukana lufuti te pasi ana bini